poto sala nini na Chine bakangi bino bana classe na makambo ya bolingo boloko prison nana komeka bo vérifier ndenge nini kuna bazo salela okay na ba état arabe ndenge moko mais awa roki ndumbe zanango donc sala na onengo lingi yango lelo komona mwana mwasi azo tuta tolo ngana ebi mingi ngana za danger po ase atamboli na mibale bele po na ye yango wana monike ayebi mingi o azolata mabe azobebisa société o pazo meka mwa ko zipa nzoto ango mais lambango ata zipi abandi nango na kingo awa ata zipi na mutu ti na cheville ezolongwa facilement mais tozoka mesure moko te scandale mususu yote ko salama awa kaka likolo ya makambo wana ya batinda photo sala boyeboye mwana mwasi musu bakangaki ye affaire ya Gladys et publiame awa toki place ba autorité ba telemité po baluka banyata sete na makambo wana bacha ba mibeko ba mama baza très exposé bobi miselanga présentateur moko o azo sala ba soi-disant sans tabou wana kaka basi e bandaki nona maloba bakoloba ba grossièreté moko impossible na média est-ce que na makambo wana nano science exacte ezalaka mutu na mutazana guna ye mutu na mutazana ndenge na ye mutu na mutazana sentiment na ye o matana biso le kananzelo tala nini mutu alati eloko moko oza ko mituna abimaki na ndaku ndenge nini po akomona ngo pe na balabala ndenge nini mais awu abimaki na batu bayaki na ba apprécier ba komisi pe o chubie femme congolaise femme africaine yeba ko battre la dignité na yo po yo moko soko bateli yango te mutu mususu pa ko batela yango te soki botali ba photo ba dessin ya ba empire o ezalaki liboso ya colonisation bokomona ke bilamba elatamaki donc mondela kutaki biso na cache sexe te to ko dénoncer kaka comment se fait-il que ba publicité ya lolenge wana ekoka koleka na TV yako komisa ngo munene yako sala boye papa kangama tina télévision nationale omoni pe star munene ya mboka akepe ko participer ne loko wana po passer message nini mbote na bino batata ba mama pe bandeko banson oyo bozwi libaku na ngonga oyo ya kolanda biso na kati na manaka na biso to émission kolobela mabe ya mokili kotalisa nyonso oyo ya mabe eza koleka na mokili lelo eza mpona mbala liboso bokoka komona biso pamba te bosibo mesana komona biso na bitando bisusu lokola ba Afrika telema lokola ba bonganya media pe bitando bisusu kasi lelo bomoni biso neteni etando ya Vuvamu TV 2019 kanisi tongo bomoni nkumu abimi bosepeli po kumu abimaka kaka ko dénoncer oyo eza mabe pe koluka kotalisa batu kozonga na oyo ya biso na ba vraie valeur africaine ndenge nini oyo bakoko na biso bazalaki na civilisation ya makasi nde tosepeli mingi kokutana na bino so mokolo ya lelo tolingi tolobela nanu valeur ya femme africaine ndenge nini ekiti lisusu makasi pe esili na génération Android po na nini po lelo oyo avec utilisation ya ba téléphone intelligent to benga Android e komi likambo munene makasi e boti fléau oyo femme congolaise asambo lisusu ko sambo koleka na mwa minute izomi na mitano oyo epesameli biso na kati ya espace oyo nde tokomeka kolobela yango femme africaine femme congolaise à l'origine azalaki respectée azalaki na valeur ya makasi bomiko sate ndenge lelo bakolakisa bino ba image moi femme congolaise na cache sexe non wana ezaki ba tenue circonstancielle na tango oyo esclavagisme ye colonisation ye batumbi ba village
mwa bandeko oyo bakimaki na bazamba tango bazongi pona koluka kobandela nde bomoni bango lokola bazalaki bato deja basi bamesani na bonzambe makasi bapesaka nzoto respect lokola eloko eza te toluka nanu tozipa ata babisika wana bazipi na se bazipi na likolo awa mais soki bozongi na Egypte botali bafoto botali badessin bokomona ete bilamba elatamaki soki botali bafoto badessin ya baempire oyo ezalaki liboso ya colonisation bokomona ke bilamba elatamaki donc mondele akutaki biso na cache sexe te mais malgré cache sexe wana eyaki koya comme tenu ya circonstance na bamalheur oyo bayelaki biso ata mokolo moko te femme wana lokola aza bongo nde azalaki wenze lokola azipaki kaka wenze oyo azwi ye to nzoto na ye sambwaki te dignité ezalaki mwana mwasi akokola bakoencadre malamu tango akomi na ngonga oyo akomi kokatisa ngambo to amoni makila bakokota kikumbi na sima ya kikumbi wana abali na ndenge esengeli asali libota na ye ya malamu. Mais lelo toza wapi yango toza ko interpeller pe bakambi ya mboka ba dirigeant na biso na kati ya ba programme oyo ezosalama mpona redressement ya mboka botalela biso pe likambo ya valeur ya mwasi wana moyindo botalela biso yango malamu. Si s'agit ya kotia mibeko botia mibeko moko ya serveur po trop c'est trop et là teli ya mwasi tokomi wapi o azolata mabe azobebisa société o pa azomeka mwa kozipa nzoto yango mais lambango ata zipi abandi nango na kingo awa ata zipi na mutu ti na cheville ezolongwa facilement pona nini génération android mwana mwasi asesu ne loko mususu na mutu na ete kaka kimwasi na mobali aza ko songer ne loko mususu te kimwasi na mobali aza na assurance na nzoto na ye l'état il faut asala makasi azwa ba disposition na ye. Comment se fait-il que lelo oyo publicité za koleka tina chaîne nationale yako koma na beton yako koma soki na liboke yako vimbisa yango c'est quoi ça? Eza nini? Bêtise nini wana? Nzambe oyo akreaki yo na taille oyo za nango eza yango te. Et bit na objectif eza nini? Ya ekoma munene wana po suka wapi? Balula bondumba au vu et au su de tout le monde ezoleka na télévision. C'est ça oza wapi na ba organe misusu oyo ezotala makamba censure et consort. Mais ce qui biso toye na baindo tola muka tolobi ba réalité to telemeli ba autorité par rapport à ba marche na bango misusu te émission ane koleka te mutu ana leka direct te mais bêtise bozotika eleka butu moi te tokoloba kaka toko dénoncer kaka. Comment se fait-il que ba publicité ya lolenge wana ekoka koleka na TV yako komisa ngo munene yako sala boye papa kangama tina télévision nationale omoni pe star munene ya mboka akepe ko participer ne loko wana pour passer message nini? Message ya bondumba, message ya bondumba ezali pasi pe mwa makasi mais oleka ezobima pe normal omoni pe batu bakei basopani pe kuna. Mais makambu oyo eza ya mutu ya important bakoki ko lancer message moko boya formation moko boye wana bakokende te. Phénomène sans tabou, phénomène sans tabou. Yango ndeza applaudi.
kosala émission mpona kolobelaka mbeto libota eza kaka mbeto foyer eza kaka mbeto to eza na makambo ebele yango lelo komona mwana mwasi azotuta tolo nga nayebi mingi nga naza danger po asi atamboli na mibale ebele mpo na ye yango wana monike ayebi mingi bamama baza très exposé bobimiselanga présentateur moko oyo azosala ba soi-disant sans tabou wana kaka basi ebandaki no na maloba bakoloba ba grossièreté moko impossible na média. Est-ce que na makambo wana nanu science exacte ezalaka mutu na mutaza na gu na ye, mutu na mutaza na ndenge na ye, mutu na mutaza na sentiment na ye. Eza na règle moko universelle te na kata makambo wana. Côté msu yo komona ngo bien, mutu msu mona ngo bien te. Côté msu za sentiment pona yo, mutu msu za sentiment pona ye te. Mais comment se fait-il que lelo oyo ba professeur nango babimi bazwina ba espace ti na télévision nationale bazali 2 heures 3 heures du temps po balobela kaka mbeto makamba kolobeza te. Mais lelo batu misusu bazana ba concept ya ba mission ya kitoko ya éveil ya conscience ya sensibilisation ya peuple. Mais wana boko yoka te bapesa mutu espace ezate on verra toza saturé na nini na buzoba. C'est quoi ça? Eza passe pe mawa mingi ebandaki na maloba lelo ekomi na ba geste balati donc érotisme ekoti na télévision ekoti partout internet génération Android mwana mwasa ko s'exposer atikali kaka soutien ya pamba na sous-vêtement kalate awe comme l'érotisme pour nous en anzela po basala kadia ya kobata mame kokoma ya polele ekokoma ya polele. Mais ba association yango ya makambo ya basi bomona na kaka le 8 mars la femme boye la femme boye bino bato ba bureau ya ba climatiseur bokolia ba mbongo na bino ale soi-disant bolobi na kombo ya femme maraîchère bolobi na kombo ya femme nini. Mais place au dignité ya femme ezo beba na makambo ebele wana bokoyi koloba ngo te wana bolobaka te wana boza koloba te boza kolandela ba makambo wana te. Mais eza koleka jour et nuit yango pe bato bazo betela maboko ezo sala pe ba vie somo kaka na kati ya makambo wana tamso ba msusu bozo loba meneni bazo illustrer makambo yango te po boyebi yango tango nazo loba boye bino mo na makanisi na bino boza ko illustrer yango po botalaka yango jour et nuit boyebi yango bozo betela yango pe maboko to ko illustrer te po sala bino ni po botalaka yango boza nango ebele biso to ko dénoncer kaka ndenge tozo loba boye yo moko ba image zo bimela okuna nzoto ya femme congolaise c'est une affaire te o matana biso le kananzelo tala nini muto alati eloko moko oza ko mituna abimaki na ndaku ndenge nini po akoma nango pe na balabala ndenge nini. Mais awu abimaki na bato bayaki na ba apprécier ba komisi pe o chubie musupo vérifier otala pena na annulaire gauche na ye libende pende zaliko femme mariée notali nenga lati otali nenga pesi soki nastu soki nini otali nenge elamba ngo soki pe robe soki pe jupe soki pantalon et dessiné ye. Mais somo mo juste toza ko kende wapi bozongisa ba mibeko bochela biso ba mibeko na makambo wana trop c'est trop. Lelo toko ganga ba mama baza violé ba mama esali boy violence de la femme. Mais toka onka na eko esalami na zamba esalami nini mais oyo ya spécial ezo salama avec ba image butu moi mwana mwasi no ye moko nanu a exposer nzoto na ye akangi photo a publier azui a sali vidéo bolumbu a publier. Mais tozo ka mesure moko te scandale mususu yote ko salama awo kaka likolo ya makambo wana
ya batinda photo sala boye mwana mwasi musu bakangaki ye affaire ya Gladys et publiame awa toki place ba autorité ba telemité po baluka banyata sete na makambo wana bacha ba mibeko biso tolingi ka to copier to sala autoroute to tonga gratte-ciel mais ba mibeko pe ya malamu oyo misusu e développer ba mboka misusu bato bovandi na ba pays arabe boyebia kindumba wana ezate bakisheria pa mwana mwasi aye ba parents pe bazomona ye pa mwana mobali basali pe onyoso balingi bakoti na baope na chambre osela ngo wapi na bashini wana yo osela ngo wapi mais lelo eza normal bana moko pe 14 ans 15 ans 16 ans 18 ans bazana nkutu bana classe eloko moko pe te eyebani ya mwasi na ye wana eyebani azalaki na oyo ex na ye boye na boye nyonso wana basalaka makambo nyonso au vie au-dessus de tout le monde. Tout ce qui est wapi na génération Android tout ce qui est nango wapi mabe ya lolenge wana toza kokende na yango wapi poto koma wapi poto suka wapi poto sala nini na Chine bakangi bino bana classe na makambu ya bolingo boloko prison nana komeka bo vérifier ndenge nini kuna bazo salela okay na ba état arabe ndenge moko mais awa rokindumbe zanango donc sala na onengo lingi sala boye ndenge lingi ti na niveau ya likolo bo mona ba autorité même na ba autorité église mama pasteur publier bato wana baza publier publication wana ezo salam na génération Android mais ba pour ba mesure sévère ezo zo maté comment se fait-il que moi ça comité na bonyama ya avandi asali vidéo na yemoko bolumbu po atindela mutu parce qu'encadrement moko te ezali mais l'église etondi ebele belawa soka ebaki valeur ya nzoto na ye ki aza sacré akoyi kokoma na niveau wana te mais lokola aza na ye wenze aza na ye soki ndenge nini akokanga photo akosala mususu azosala ngo ye moko volontairement so baforce ale mwana mobali pe lokola pe aza na ye pe na instruction moko te ye pe na ndenge na ye akozwa yango pe lisusu ale apanzi eza pasi pe mawa na ebiete makambu ya boye eza kosenga bangonga ebele ya kolobela yango mais moi muke otolengela kina mukolo ya lelo pona kolobela yango wana tolobeli bino femme congolaise femme africaine yeba ko batela dignité na yo po yo moko soko bateli yango te mutu mususu pa ko batela yango te akansi pona lelo to suki awa tozongisi matondo na bino banso bato bozwi ngonga ya kolanda biso na bokebi nyonso soki ba suggestion ezali ba remarque ba proposition makambo ebele oyo bomoni kokoki bakisa biso na kati na tranche oyo tozali kosala mpona kodénoncer mabe bozanga te kocontacte biso na banimero eza affiché wana to remercier équipe technique na biso oyo na prise de vie tozalaki bongo na tata Kwaku Maisha pe superlatif tata Ntimba. Sans oublier directeur technique na biso tata Luzayadio pe directeur de programme na biso tata Ndombele Botale de ngai wa bino nkumu ngala na tiki bino na mukolo ya lelo tokutani na manaka oyo ezali koya botika malamu kimia ya balongo pe bakoko za na bino.